tolingai to lancer message oyo ndenge tolobaka lere nyonso epai ya papa na biso papa Tracy. Papa Tracy Kisolokele batu bakoya koyebisa yo batu pe bakomemela yo bamakambo. Oui, ngai nazali prédicateur na kati ya désert, analyste spirituel. Nazali kotala makambo na liso ya bonzambe. Yo obotami na libota ya papa Simon Kimbangu, mais biso tozwi bilembo ya papa Simon Kimbangu. Toza na mission ya kosalisana. C'est-à-dire obotami na libota ya papa Simon Kimbangu, mais biso tozwi grâce ya kozwa bilembo ya papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire na bilembo oyo biso twaki yango parce que papa ayebaki ete pikolo ekoya bato mingi bakokota na lingomba bakoluka babebisa lolenge ya biso bakimbangiste ou bien babebisa misala oyo ya tata Simon Kimbangu na lolenge mosusu. Yango bapesaki biso bilembo. Biso tozali koveiller à ce que yo otambola na nzela ya solo, bandeko na yo batambola na nzela ya solo. Batu bakoya koyebisa yo papa Songolo alingi yo te, papa Songolo alingi ba papa na yo te, papa Songolo alingi boye te. Neti tozali komona ba réaction na bango. Wana ezali mission na biso te. Donc bango pe bala na mission na bango. Mais mission na biso ezali to te ya yo. Mission na biso ezali to te ya yo. Papa Simon Kimbangu kiangani alobaki yango na temple. Alobi tolukaka ba camarade ya malamu to te ya naka. Biso tozali kosala devoir ya kote ya yo. Soki osali mabe tokolakisa yo mabe na yo. Tala papa mabe osali yango. Soki sengeli bapesa yo etumbu, bakoki kopesa yo etumbu. Parce que mutu nyonso oyo azwaka etumbu tango azongaka na lingomba mabe na ye elongwaka. Mais yo soki ozali kozwa bitumbu te, mais ozali ko continuer kosala mabe. Et ozali ko akese mabe yango ozali komona pe mabe wana ezali kobima lisusu mabe ya makasi na miso ya bandimi. Réellement mutu nyonso azali na basentiment na ye, mais basentiment na biso il faut to contrôler yango par rapport ya éducation oyo tozwi na kati ya lingomba. Il faut to contrôler yango par rapport ya éducation ya doctrine na biso. Soki ozwi mabe, soki osali mabe, eke batu bayebisi yo ke yo ozali koko ya bapapa, mabe wana ekipe yo te, bazali kokosa yo. Bazali kokosa yo. Yango ozali komona biso tozali koteya yo. Pe kolakisa makambo oyo yo ozali kosala. Kolakisa na solo ete makambo wana ezali mabe. Intérêt na biso ezali nini? Tango tozali kotoka pona koteya yo. Pona yo moko yo kanisa intérêt na biso ezali. Mais tango batu oyo bazali pembeni na yo, bazali koyebisa yo ke non papa yo kokipe wana te, yo koki kosala, yo koki kosala. Na kosukisa lisusu na lisese oyo parce que na lobi yango na émission ezali koya. Adam na Eve bazalaki na kati ya jardin d'Eden, bazalaki na ba opportunité, bazalaki na grâce oyo Nzambe apesaki bango, bazalaki ba être ya liboso Nzambe asalaki na maboko na bango. T'as la chance, t'as la grâce, t'as la opportunité. Nzambe pe na kati na bango apesi bango mayele, ayebisi bango alobi tala. Adam na Eve bozali na responsabilité, bokonzi ya ko gérer bikelamu nyonso oyo biso tosala. Adam na Eve bazalaki na opportunité, bazalaki na chance, bazalaki na grâce, parce que basalemaki na maboko ya Nzambe. Et Nzambe apesi bango mokumba
na kibokonzi ya ko gérer biloko nyonso oyo tozali na yango na kati ya mokili oyo Nzambe asalaki banyama banzete biloko nyonso na se ya mai mipepe ezalaki sous commandement ya Adam na Ève. Et puis biloko wana nyonso Nzambe apesi bango pouvoir alobi bopesa yango bakombo ndenge toyokaka bakoi balion bakombo différent oyo biso na bino toyebi banyama bazalaka na yango mutu apesa bango bakombo wana ezali Adam na Ève. Mais toyaki kokoma na moment moko Adam na Ève il faut bazala envoûté. Bien que bazalaki ba être oyo Nzambe asalaki na maboko na bango, mais toyaki kokoma moment moko Adam na Ève Satan amoni ete il faut ko envoûter bato oyo ko ba perdre ki bonzambe to mayele oyo Nzambe atiaki na kati na bango. Adam na Ève nyoka Satan akotaki na kati ya nyoka. Tango Satan akoti na kati ya nyoka aye kotala Adam na Ève akomi osolola na bango akomi oyebisa bango makambo. Mais makambo oyo Adam na Ève bakomaki koyoka epai ya nyoka ezalaki makambo oyo ezalaki na likolo ya bokonzi na bango, na likolo ya limite oyo Nzambe atielaki bango. Nyoka akomaki koyebisa Ève alobi tala bino boza mayele te, omoni biloko oyo batieli bino lokola ba limite nde ezali bisika oyo bino il faut bokende, nde ezali biloko oyo bino il faut bosala, parce que ba limite oyo Nzambe atie epai na bino ezali parce que alingi te bino pe bozala mayele lokola ye, bino pe bozala na nguya lokola ye, bino pe bosalaka makambo lokola ye. Adam na Ève batali nguya bazalaki na yango, mayele bazalaki na yango, mais Adam na Ève bayaki kokosama epai ya nyoka na mayele ya Satana ya koloba ete oyo nguya bozali na yango, oyo mayele bozali na yango ezali muke, il faut bomata na likolo bokoma lokola Nzambe, bokoma banzambe, bino pe bobanda komona, bino pe bobanda kosala makambo. Bible ezali koyebisa biso ete ba parole oyo nyoka bandaki koyebisa Adam ezalaki ba parole moko convaincant, ezalaki ba parole moko séduisante oyo koko na biso Ève ayaki kosede na yango, parce que baprometaki ye epai ya Adam epai ya serpent ete soki bolie mbuma oyo bokokoma ndenge moko na tata Nzambe, okoma ndenge moko na tata Nzambe. Ezali na balolenge ebele ba décision oyo Nzambe azwa bino pe bokobanda kozwa yango, ba place oyo esengeli Nzambe asala likambo bino pe bokobanda kosala yango. Omoni maye Adam na Ève basubisaki na jardin d'Éden vis-à-vis ya conversation na bango na serpent oyo alataki molimo ya Satana. Ce que je voulais dire par là étant qu'un analyste spirituel, Papa Tracy obotami na libota ya Papa Simon Kimba, vous avez les opportunités, ozali na chance, ozali na makambo ebele oyo faveur wana déjà effet ya kobotama na kati ya lingomba wana, ozali na ba faveur ebele. Mais ba papa batieli biso bandelo na makambo na biso, ba papa batieli biso bandelo na makambo na biso.
Ne te laissez pas être manipulé par batu oyo bazali na esprit ya serpent na kati ya jardin d'Eden vis-à-vis ya koko na biso Adam na Ève. Ne te laissez pas manipuler na batu oyo bazali ko induire yo na erreur. Obotami na libota wana, ozali na opportunité, ozali na grâce, mais ba grâce na yo na ba opportunité na yo ezali limité. Ezali limité. Lorsque le chef spirituel azali na vie, azali encore en vie, pardon, oza limité na ba prérogative na yo. Kozwa audacité ya ko défier mon konzabule tata Simon Kimbangu Kiangai pona ko ridiculiser ye ou bien pona ko bimisa ye comme ayebi eloko. Adam na Ève ba se retrouva mutakala ba yebate Nzambe atuni bango boza wapi. Nzambe ayebaki na ye ke basi balie mbuma mais atuni bango boza wapi. Balobi toza ya kobatama. Pona nini bobatami? Balobi parce que toza mutakala. Tata Simon Kimbangu Kiangani azali nano na bomoi. Ne te laissez pas manipuler. Et pas ya batu o bazali koya ko influencer yo. Et pas ya batu o bazali koya ko cajoler yo. Et pas ya batu oyo bazali koya ko tirer ba profit moko boye epa na yo na ko pesaka yo. Ba mayele ya mape. Ya ko désorienter yo na ba prérogative na yo, na ba avantage na yo pour atteindre niveau ya koloba ete o toucher ba responsabilité ya mokonzabule tata Simon Kimbangu Kiangai. Adam na Ève bayaki ko se retrouver mutakala. Nzambe atuni bango boza wapi? Balobi toza ya kobatama. Nzambe ayebaki ete bazali ya kobatama. Mais pona nini Adam na Ève bayaki kobebisa? Parce que na mutu na bango bayebaki ete soki basali boye, soki balie mbuma bakokoma lokola Nzambe, bakobanda pe kozwa ba décision lokola Nzambe, bakobanda pe kosala makambo lokola Nzambe. Yo ozali mwana, ba prérogative na yo, ba avantage na yo ozali na yango. Mais batu oyo bazali koya pembeni na yo nde bazali kokosa yo. Tala après mokonzi ya bule ezali yo. Parce que yonde obotami, yonde ozali boye, yonde ozali boye. Makambo oyo batu bazali koyebisa yo. Yonde ozali roi divin, yonde tokokumisa yo, yonde tokosala boye. Mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Est-ce que makambo nyonso ye moko asi ayebisa yo? Te. Mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu ayebi kaka ke yo za mwana. Et makambo oyo batu bazali komemela yo. Yo il faut sala boy. Yo il faut zwa boy. Yo il faut sala boy. Keba. Parce que ba décision oyo yo komi kozwa ya kolongola makambo mususu ezali na compétence na yo te. Ezali na compétence ya mokonzabule tata Simon Kimbangu Kiangani. Nyoso o ezali na compétence ya mokonzabule tata Simon Kimbangu Kiangani. Totika yango esalema epai ya mokonzabule tata Simon Kimbangu Kiangani. Parce que lorsque na mukanda balobi ete na ordre ya papa Tracy ba pantalon ekobanda kolatema. C'est-à-dire bazali koyebisa yo ke yo komi lokola papa Simon Kimbangu, yo ozali roi divin. Yo zali boye. Papa Tracy, Adam na Ève ba se retrouver ki mutakala babatani. Makambo oyo bat bazali kosalisa yo. Makambo oyo yo zali kosala. Esika moko oko toucher na ba prérogative ya mokonzabule oko se retrouver mutakala. Même batu oyo bazali kokumisa yo bisika bakokende ekoyebana te. Et à ce moment-là, bakotuna yo ozali wapi olobate na batami.
Pourquoi? Parce que nazwaki décision moko ou bien nasalaki eloko moko oyo ezalaki na compétence na ngai te. Adam na Eve basalaki likambo ezalaki na compétence na bango te. Likambo oyo bapekisaki bango yo pe tozali ko avertir yo. Papa Simon Kimbangu kianganya yebisi biso tote ya bino tokote ya bino. Biso tokobanga bino te me tokote ya bino. Parce que toyebi ete soki tote bino malamu mukolo asuka moins 10% na cotation epai ya tata Nzambe tokozwa. Tokote ya bino na musika na désert. Parce que soki tolobi tozala pembeni na bino ndenge batu mususu bazali kokanisa. Boko dominer biso, boko pesa biso ba enveloppe tokobanda lisusu koloba te. Biso tokoya te. Kaka na musika mateya na biso bo banda koyoka yango. Pour un jour bo profiter na ba valeur, bo profiter na ba opportunité oyo Nzambe atie na kati na bino. Donc voilà mateya oto ngai koloba epai ya papa na biso papa Tracy. Parce que batu belé baza ko induire bino na erreur. Mais biso etaki bala na biso toko banda wana. S'il s'agit ya kokamola bino matoi toko kamola bino matoi. S'il s'agit pe ya kobeta egogo toko beta egogo po boyoka. Yango tozali kosala musala oyo. Mateya na biso ezali lokola bigongo. Mateya na biso ezali lokola kokamola matoi. Mateya na biso ezali lokola lolenge oyo tozali komona ete bino bokoki koyokela. Parce que bozali déjà entouré na ba serpent. Oyo chaque fois bazali kopesa bino ba mateya ya ndenge na ndenge. Mokonzi abule tata Simon Kimbangu azali kotala bino. Azali kotala bino ndenge azalaki kotala Adam. Ndenge azalaki kotala Adam na Eve na kati ya jardin d'Eden. Jusqu'à ce que bayaki ko toucher sika ba touchaka te et ba se retrouvaki mutakala. Yona ngai pe tozali na ba opportunité, même opportunité oyo Adam na Eve bazalaki na yango. Bino pe bozali na yango. Obotami na libota wana. Soki botamboli malamu. Boko sepe. Mais soki botamboli malamu te. Papa Tracy. Na lingomba oyo kaka. Boko pesa biso ba analyste spirituel raison. Boko pesa biso ba analyste spirituel raison. Voilà, tokokende musika te la kwaku yeye twenya wa mandwe yaya kadiwa monenge nilembo mumona na yenzambi meso mumeso lutuma meno mubisalu lusimazola ye misiku asilwa tambulelo kipwanza kya mbebe yangala la kwa